Nazana conseil ya kopesa bandeko nanga ya Kasai. Bandeko nanga ya Kasai oyo ba présenta biso na miso ya Bakatange ke toza bandoki nde bakima province na biso bakenda na Katanga. Bokendeki musala. Vous n'êtes pas les autochtones. Botika Bakatange basala makambo na bango. Natali na ba vidéo nyonso wana. Tous les émigrés kasaïens bazako tumba pine o nous les Katangais. Tant Bakatange bakota ka ba réunion na bango babengi sakabino. Toza kolobela nini? Boza ba vidéo nyonso bomonaki ba déclaration. Oh biso ba peuple Katangais, oh toboyi makambo na etali yote. Ngana boti bana na ngana Kinshasa ao. Jamais bakokene kokota na conflit ya bateke na baombo. Bino bokendeki musala soki na Jekamine, soki na SNCC, boti ka Bakatange basala musala na déclaration. Oh biso ba peuple Katangais, oh toboyi makambo na etali yote. Ngana boti bana na ngana Kinshasa ao. Jamais bakokene kokota na conflit ya bateke na baombo. Bino bokendeki musala soki na Jekamine, soki na SNCC, botika Bakatange basala musala na bango. Toyokani? Eloko nini elekaki jour wana? Tous les députés oyo ya IDPS na ya ba mosaïque na bengisaki bango awa. Il faut koyebisa bino ba vérité wana. Po bato baza kozwa mbongo ya bato na koyebisa bango na poko oke bozongisa mbongo ya bato. Bazongisa mbongo ya bato. Boza kolanda ngai? Tango conseil ya kopesa bandeko nanga ya Kasai. Bandeko nanga ya Kasai oyo ba présenta biso na miso ya Bakatange ke toza bandoki nde bakima province na biso bakenda na Katanga. Bokendeki musala. Vous n'êtes pas les autochtones. Botika Bakatange basala makambo na bango. Natali na ba vidéo nyonso wana. Tous les émigrés kasaïens bazako tumba pine o nous les Katangais. Tant Bakatange bakota ka ba réunion na bango babengi sakabino. Toza kolobela nini? Boza ba vidéo nyonso bomonaki ba déclaration. Oh biso ba peuple Katangais, oh toboyi makambo na etali yote. Ngana boti bana na ngana Kinshasa ao. Jamais bakokene kokota na conflit ya bateke na baombo. Bino bokendeki musala soki na Jekamine, soki na SNCC, botika Bakatange basala musala na bango. Toyokani? Eloko nini elekaki jour wana? Tous les députés oyo ya IDPS na ya ba mosaïque na bengisaki bango awa. Il faut koyebisa bino ba vérité wana. Po bato baza kozwa mbongo ya bato na koyebisa bango na poko oke bozongisa mbongo ya bato. Bazongisa mbongo ya bato. Boza kolanda ngai? Tango IDPS viva. Tango na bengisi bango baye. Bola na ngai malamu. C'est très important. C'est très important. Il faut boyeba makambo wana.
natikelaki bango ta bakosa mais naifaki bango ke s'il faut côté msanani misala o nazo sala na convoquer matinée, je vais le faire pour rétablir la vérité. Nabengi bango na réunion na esika naza na bureau kuna côté ya Shauma. Tango baye natuni bango boye na pete nyonso nalobi banani bazana ambition nani alingi azala candidat gouverneur atombola musaka bango nyonso na salle 3 personnes nde batombolaki misapi na bango. Et pour votre rappel, Kiabula parti na Ewana ezalaka ya yete eza mosaïque na biso, je le dis devant tous les combattants. Vous avez la nangai et puis naza ko yebisa bino ke mosaïque wana batu ya sep nde basalele yango. Ce sont des stratégies électorales. Naza ko répéter yango ke Kiabula mosaïque aza ko gérer eza batu ya sep nde batu basalele ke yango. Professeur Chilumbai nde mutu asalela ka yango. Naza ko tangela bino de lokombo. Lokola ba inconscient mususu babanda ko yebisa batu oh Kabuya sali parti oh Kabuya sali boy. Non. To sala ki ba mosaïque na biso ebele. Même au Kabula sana yango eza biso. Toyokani bako sabino te naza ko lobango na tema ina monoko te. Eza mosaïque ya UDPS. Toyokani nakoki ko loba makambo nyonso alobaki te avant basalele mosaïque wana. Professeur Chilumbai azali akufite. Jacquemaine Chaban azali akufite. Bango nde batu basalele mosaïque wana. Baye ko pesa ngai na pesi comme mokonzi ya parti. Abo batu wana tango bakosi na oh biso ba peuple katange oh toboyi makambo na etalinote ngana boti bana na ngana Kinshasa awo jamais bakokende kokota na conflit ya bateke na baumbu bino bokendeki musala soki na Jekamine soki na SNCC boti la bakatange basala musala na bango toyokani et on est dans le jour wana tous les députés oh ya UDPS na ba mosaïque na bengisa ki bango aw il faut ko yebisa bino ba vérité wana po batu baza ko zombongo ya batu na ko yebisa bango na poko ke bozongisa mbongo ya batu bazongisa mbongo ya batu bozako la nangai tango tala naza koloba boy boyebi même na poto bafeneyan bazalaka. Ne soyez pas complexé quand quelqu'un vous parle en français. Il peut être moins intelligent. Bozakola nangai biso tozali opposition awa contre bato amayele ebele. Bao babane kolo baba français bine biso na sans été tozolo bakaka na lingala tokoisa bango te lelo toza na pouvoir te bombe te la maboko Shauma tango baye na tuni bango boye na pete nyonso nalobi banani baza na ambition nani alingi azala candidat gouverneur atombola musaka bango nyonso na salle 3 personnes nde batombolaki misapi na bango. Et pour votre rappel, Kiabula parti na Ewana ezalaka ya yete eza mosaïque na biso, je le dis devant tous les combattants. Vous avez la nangai et puis naza ko yebisa bino ke mosaïque wana batu ya setu nde basalele yango. Ce sont des stratégies électorales. Naza ko répéter yango ke Kiabula mosaïque aza ko gérer eza batu ya setu nde batu basalela ke yango. Professeur Chilumbai nde mutu asalela ka yango. Naza ko tangela bino de lokombo. Lokola ba inconscient mosusu babanda ko yebisa batu oh Kabuya sali parti oh Kabuya sali boy. Non. To sala ki ba mosaïque na biso ebele. Même au Kiabula sana yango eza biso. Toyokani bako sabino te naza koloba ngo na tema ina monoko te
eza mosaïque ya UDPS. Tokani? Yango na poko ya lelo naza kolakisa bino d'une manière officielle les candidats de l'UDPS comme gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, c'est Daniel Bumba. Ici, il s'agit de l'UDPS. Il s'agit de l'intérêt de l'UDPS. Bao bazwaki mbongo ya bato bazongisa. Aucun membre de l'UDPS ne peut pas aller à l'encontre de la décision du parti. Ce qui est fait est fait. Ce qui nous tourne, Alingi pour créer des ordres, il va subir la rigueur de la loi. Oui, bonsoir, mais je vais vous regretter pour le comportement à Serge Kabouya, déclaration comme niveau politique. Déclaration à celle qui matinée politique n'a pas été pour traiter les propres de frères Kassaye comme des migrants. Dans le pays na Bango, na Congo. Comment un Congolais peut être migrant au pays na Bango? Azana Zabité, na Sidi, Azana Katanga. Au pays de matière, Katanga ni ba matière. De Makambolekaki na Kolwezi, on se peut là qui. Makambolekaki na Luena, on se peut là qui. Malembankulu, Kolwezi, Kamina, on se peut là qui déjà battu à Bandé pour Bouma, Bakasaye. Donc Bakatanga c'est noir na Bango. Et puis, Makamboyo lobby, c'est presque même Makambo pasteur Mourounda Lobaki. Pourquoi Bokanga est pasteur Mourounda? Pourquoi Bokanga est pasteur Mourounda? Donc, pasteur Mourounda est plein de personnes. Serge Kabouya a confirmé encore. L'invitation chef de l'État sur la zone négligée, mais je suis en plein Moussoussa Nakatanga. Dossier à Lobaki, c'était par la bibliothèque, Bokende pour la SNCC pour la GECAMI. Un politicien de rang comme Kabouya, il peut dire ça. Et ça c'est grave. C'est pas terme approprié à Kumba, mais pas terme sexuel vraiment, c'est immédiat. Et puis quand il y a un disque dur, grave, donc, je ne peux pas dire que droit de l'homme, pour les droits de l'homme, le Makatanga Baza va innocent. Il y a pas agressé comme nous sommes. Merci. Ezanga Fiston Kalenda na uti kozwa passeport ya ba immigré. Donc kawa Serge Kabouya abengani biso na Lubumbashi. Na bengi ba Kassaye nyonso kozwa ba passeport. Toza na pays à part na Lubumbashi. Nazwi passeport na ngai. Nazo luka Junior Monga bo ede ngai. Bino nde ba Katange. Topesi bino nyonso. Serge Kabouya anatuchukusha mukatanga. Anasema tukuye na tuchunga. Anafanya message yake anatake Bakassaye. Comment ça fait-il que Bakassaye banakombana mui province na Moïse Katumbi Chabwe Bucheche? Mais leo Kabouya njo merci kunatupachia. En tout cas, mina kwa baka fois je panchaka meeting place Bakassaye barukupokele yaka. Na post, na ena post. Naza na post. Na yeka place Bakassaye bayambaki yo. Nazana passeport na ngai. Awa, hapa tunautafuta ma passeport Katanga na kwa pays à part. Comment ça fait-il que ozobenga ba Congolais ba immigrants na pays na bango? Donc Moussala c'est le président de la République aya osala na Lubumbashi za Moussala ya pamba pour bengesa ki ba tribu nyonso ba fanda ki ensemble. Serge Kabouya nde merci au pesi biso. Boza la combat vrai combattant IDPS pour bakanga yo okangisa biso nyonso.
okangisa biso nyonso passeport na ngai yango oyo na ye nazwi passeport nazoluka bavrai katange bato basouteniraki ancien président Kabila baoyo Kabila apesaki voiler place toyambaki yo bato nyonso bakasayen baoyo bayambaki yo nazaka na place wana nous sommes désolés nde merci opesi biso na province oyo Bucheche azalaki alobi ka Bucheche bakoma bomba bakasayen yo ozolobaki bakasayen baza baimmigrant. Est-ce que les immigrants ont été dans le dictionnaire? C'est ce que vous avez conseillé. Est-ce que vous avez conseillé mon président, le secrétaire général CG Kabouya, avec tout le respect, vous avez conseillé? En tout cas, nous sommes désolés. Pardon. Ma décision, il est revendre à CG Augustin Kabouya, notre secrétaire. Aïtabamba. Et que si ba intérêt na bango baza ba intérêt na bango chef biso population to banda ko souffrir wana to boyi Kiabula dégage atuna besoin tena Kiabula président kama tunatirapeler bien pala randa prêter serment sema que atarudiria moma erreur ya passé ni Kiabula mo katanga erreur du passé c'est Kiabula nous voulons pas de Kiabula dégage à toi chier. Quand on a monté mon nid après gouverneur, ça va. Pas Kiabula. Nous on a répété Kiabula à la Tchoupicha. À ça les locaux à mon côté. Lui c'est Lingui était. Sans qu'il y a Lingui à Pangabiso, à on va soutenir les sous. Toboy Kiabula. Kiabula, Toboy Kiabula. Moto Masusu, Kiabula te. Oh bakangiye. Alianguba kutu tozawa olianguba alobine loka mabete ba okange pone en fait le bateau ba oya po baloba obo bo porter plainte bolu kaka munoko na ba prince na ba prince ya makambo to to oh bango bazo mona de lobi wana vérité ya lobi ka vérité vérité dans le témoignage il y a déjà vérité témoignage bon suis en direct avec la blague de quoi toujours to yebisa na bino na kelukela bino ye po boyeba ke aza l'aise aolianguba aolandela makambo ya vie na ye na vie ya bacombattant bokoto général fantôme okonza banzoi ya faci beto mokantombolo pique rouge chef de l'état na ye na mwa lombango chef de l'état ngana kokotisa na makambo na nko Kabouya lelo telefone efongwami te bolisa Kabouya afongola telefone atanga bamessage oyo bato bazotindela ye Kabouya veut semer du désordre na kata province ya Okatanga pour na ba intérêt mesquin ya ye na gouverneur Jacques Kabouya awa alobi biso toza ba immigré Kabouya tu fais quoi à Kinshasa si nous sommes des immigrés na kata province ya Okatanga yo ozosala nini na Kinshasa Kabouya je ne pensais même pas que okita na niveau ya ndenge wana tu es comme le vice-président de ce pays après le chef de l'État c'est toi yondo ko présenter chef de l'État premier ministre na mesa Kabouya oya ko bunda po yo ke général fantôme kitina Okatanga bituma na ibisaki yo Kabouya ko kota na nzela na ngate osimba touche Kabouya osimbi touche baluba nyonso Kabouya osimbi touche bakasayen nyonso obeti libanga na liboke ya bakasayen okosile sango mais je te dis Kabouya pour guerre ici il faut kangai je te dis voilà je suis natif du Haut-Katanga et j'y reste. Papa n'a pas voté na Kasai, mon père était né à Kindu. Papa n'a pas voté à Kindu. N'ayant le but que vous êtes dans Katanga et pas la visite, n'a pas dit na Katanga. Ceux qui ont montré que Mongo Bolé qui n'a Jacques Kabula, Tinga ba avion, soit Bandako ba Kasai, soit Bango tout qui vient à Bango et pas la bine. Ce que vous avez makasiona, Yako Salango. Chef de l'État, la maman Marx, général fantôme à lobby. Bakasayen nyonso grand complet oya koyate akokufa chibao Kasayen nyonso aya mercredi na machipishi Kasayen nyonso sana droit pour loba liloba par rapport à makambo Kabouya lobby biso wa peuple immigré Kabouya on liaki nini
tozomi tuna omelaki nini Kabuya na ebisio ke bitumo ebandi omonde déjà na minute oyebita nazo senga la bato nyonso baza na kisisa ba service nyonso bomema Kabuya na CNPP moto ekomosa esusutete Kabuya souffre bino ba 4 bosa wapi bomema Kabuya na CNPP moto na tozo comprendre que le comment bien moto na chef de l'état soki otikali kima soki oza complice voilà ça maloba général pardon maman Marthe wa mushala chimuma seke momalwa ni tukiema walo Kabuya mutu teka mon vita mi colle Kabuya doit répondre Kabuya doit demander pardon à tous les Kassaïens vivant au Katanga tokotika te Kabuya comment on a livré d'or non tokotika te je ne bouge pas au Katanga benga ma service benga la police benga ner benga bademia baya ko memanga nantima yo on moni guerre oh la musi mutako pe son raison atati batu so na kisa ko ba telemi likolo yo za nande ko na Katanga tango indaki na malemba ngulu partout yo lobaki dans ce moment la chef de l'état pour guerre wana ici na batina ba policier ba militaire tu étais silencieux chez toi non boso na mbongo ba Jacques Yaboul na biso Kabuya ko kota na nzela na ngate nenge okoti na nzela na ngala na sa wa mpanga te bokoto général fantôme ko jabanzoi bazo afati beto mo ko boro pic rouge toyena mo lombango chef de l'état ba propos oyo CG Augustin Kabuya tenir CG Kabuya yebi makambo alobite toza na kati ya cimetière na cimetière ya bomoni bakasaye bakufa 91 92 CG Kabuya jamais a comment jamais ata jour moko na Katanga ayebi ba réalité Katanga te toye ko la musa bakasaye bakufa 91 92 pona ba propos oyo Kabuya lobi et sali biso pas si peu mon mutema. Ce n'est pas tout Kassaïen qui est d'élu de peste. Ce n'est pas tout Kassaïen qui est d'élu de peste. Ah, on a Katanga, tout ça, on a Kassaïen, on a parti Missous. Yo Kabuya qui est de l'obabilo, quoi, bongo pona nini. Kabuya Nelo a commis communicateur, il y a Jacques Taboula Kat. Pour la bongo, bino bozo, la bozo Kabola. Province, ils ont koufa. Tolo bate, pour bino bozo, besoin d'un bongo. Chef de l'État, Makaboza, na Awa, nous appelons tous les Kassaïens. Président, il y a communauté à Grand Kassai, à Grand Katanga, na Combo à président d'Adi, Kazadi Wambombo. À lobby mercredi, tous les Kassaïens na Machipisha. Tous les Kassaïens en général. Il faut te répondre à ces gens qui sont Kabou. Na Maloba Oyo, CG Kabuya a sacrifié tous les Kassaïens de la province du Grand Katanga pour la Kamounaye à Mbongo. Et ça n'a pas ça qu'on s'est raté. CG, Moutou Banda Koloba, lobby na meeting na Kinga. La personne qui a donné les informations, c'était moi. Tanga Kombo Nanga, la PSO aval, Tanga Kombo Nanga. Comment un chef d'un parti politique a livré Banadaye? Ma peine n'est pas au salio. Ma peine n'est pas au salio. Osoyo Kangala est soufflé Moutumbong. Osoyo Kangala n'est l'élimine. C'est Augustin Kabuya qui a retiré ma parole. Nayote. Yeba que va casser un nyon sur la province de Grand Katanga. Qui sont tes ennemis? Baoué, Oba Koufa. Yeba que. Makina la bango qui ne pas mal lito basana kacha province au Katanga. Tu devais m'attaquer moi. Tu ne devais pas attaquer ma communauté. Tu ne devais pas attaquer ma communauté. Mongo boya ya Jacques Taboula wana. Mission na yo exact ozo linga okoma dauphin à Félix. Et ça m'a bêté, et ça bien. Mais pour bêter dire la Taboula pour piller province pour na 2028 aux à la dauphin Taboula sala premier ministre. Pour la nino ko sacrifier Batoubo. En tout cas pour na obiso to rejeter ngo en bloc. Nous et les Katangais, nous les Kassaïens, les Katangais, nous tous abattus moko. Makambo nyoko tisa makambo nyamu nyamwana. Oza la histoire Bakatakatang. Tu collabores avec le Bakatakatang. Tu collabores avec le général John Numbe. Nous avons compris aujourd'hui que Kabuya est complice. Tu nous es en train de nous gérer ici pour le makambo mapé. Chef de l'État Tolobi, Sotio Koti na makambo te. Maman Marthe, il faut côté makambo. Bakassaïen nyonso bazo na espace à Grand Katanga basa vraiment sidéré pour ma Kambo Kabuya Loba Kilo. Kabuya devait m'attaquer moi. Merci beaucoup Maloba général fantôme. Merci beaucoup ndeko journaliste de l'auto sangana qui biso nyonso ba parlementaire debout ya ville à Kinshasa. Pona pour soutenir honorable Daniel Bumba. Il est le nôtre. Azaya biso ya UDPS. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Merci beaucoup na balanzi na biso nyonso monde mobimba. Oyo za Gilles Munyere.
nga nakie na oyo nayoki balobi deo. Merci. Nga nalandaka vision mokwanto Mukwanto deo nde Makambo. Oh les gens là, il est déjà envoyé moi l'argent. J'ai déjà mangé l'argent. Yo pe le koso. Izozo. La famille congolaise, salut. Je viens aussi avec mon analyse par rapport à ce qui s'était passé hier dans les déclarations du secrétaire et informateur M. Kabouya. M. Kabouya, vous êtes une très grande autorité. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que vous avez communiqué de la sorte. La communication étant un couteau à double tranchant, alors il faut bien savoir jouer avec, parce que jusqu'ici, vos protagonistes se sont joués de vos mots pour vous faire porter un chapeau qui n'est pas à vous peut-être. Lorsque vous dites que c'est un dossier qui ne concerne que les Katangais entre eux, et moi je me demande, si ces dossiers-là ne concernent que les Katangais entre eux, mais pourquoi est-ce que vous avez pris l'initiative d'appeler le Katangais chez vous, à Kinshasa, et leur donner des instructions sur leur devenir? Ça, c'est ma question. Et je rentre dans cette histoire-là, d'une réponse, de la réponse du berger à la bergère. Donc, vous dites non. Vous les Kassaïens, donc vous êtes des immigrants. Moi personnellement, je suis un Katangais qui a prêché l'amour entre les deux communautés. Alors, lorsque vous venez avec ces propos, donc c'est comme si vous avez foutu en l'air tout un travail. Même si vous parcourez mes messages, vous verrez que je suis ce Katangais qui aime bien la paix et qui aime bien la cohésion. Monsieur le secrétaire général, les Kassaïens aussi ont un droit. Mais néanmoins, aussi certains Kassaïens doivent apprendre à se comporter dans une région quelconque. Mais ils sont congolais. Maintenant, je rentre chez nous au Katanga. Bandukwangu Bakatange, qui mambo na te concerner ça ça mie na moi. Bakatange. A-t-on attendu à créer une conférence souveraine où nous devons choisir dans le Haut-Katanga qui sera un représentant, qui sera le gouverneur. À ça, nous avons posé ma question. Moya quoi moya. Les Katangais, vous avez des routes? Mokuna ma balabala. Vous me répondrez en commentaire. Ba Katangais, ba agent en fonction publique, beko na mande ningapi? Ba Katangais niveau social. Iko mu niveau kani? Bakatange sécurité isha kufikia wapi? Asa, kama ma réponse yenu aina au-delà ya 60% ya satisfaction ya population yenu, alors vous avez la réponse. Donc, cher député, moi je vais vous demander, muna kunyaka mbele ni? Mba kubwa muna kunyaka nini tumujie? Parce que le Haut-Katanga, il n'a pas de poubelle. Si quelqu'un a échoué comme mairie, il est malade, il est à mairie, il est triona, peut-être, moko ma travaux, moulendani, mais pas les nanguka, il n'y a rien, alors que c'était juste des panneaux publicitaires, il y a Koulami comme affiche, il y a député. Jusque-là, ni bouchafu. Mon abbé, quelqu'un qui a échoué, mbele, pour qu'à fâche comme un loko, mais on a tafuta pour responsabiliser quelque chose de grand. Et, messieurs, je reviens encore auprès du secrétaire général, mon informateur. Parce que vous avez souligné, parce que vous avez dit que ça c'est un problème entre les Katangais. Donc, j'ose croire que vous n'oserez pas encore appeler les Katangais chez vous pour leur donner des instructions. Parce que c'est un problème entre Katangais. Et pour tous mes frères Katangais,
Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de ces histoires-là des communautés, de guerre tribale, non. Mais, elles sont un peu à Rouchakula Bantu Bakabaïla. Moi, je vous propose quelqu'un qui est capable, pas trop politicien, mais un technocrate. Bavon Banza. Il a trouvé 36 mois que ça fait casse. Des agents impayés, mais il a mis à jour. Et les salaires, il a gagné des contrats, des constructions des routes. Hein? Un jeune très ambitieux qui a un sens managérial très avancé et très significatif. Essayons un peu avec lui. Pas essayons. Faisons un bon choix. Bavon Banza. Parce que Moussama Kiba Katangé, moi je vous propose un Katangé. Merci.